Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Colimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Mon frère, Bobby, Nalena Tony Batista, Nalena Tony. Oh, Nalena Tony, Nalena Tony. Ah bon? Moi, si tu as la moi, je ne travaille pas. Moi, si tu as la c'est gratuit pour le maïs. Donc, on va mettre là. Toi, le chico. Oui, le problème déjà, moi, je suis à l'hôpital. Moi, je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Qui est là? Je suis à l'hôpital. Tonga! Ah, lava. Est-ce que tu as ça? Moi, si tu as ça, on n'a pas besoin de wapi. Ah, lava. Et bon, camarade, non, Chigolo. Yaya, y'a pas ça, t'es. Eh, non, c'est un Chigolo, papa. Moi, c'est passé la veille. Moi, je suis fait 5 000. Na utu kofuta mai na Congo na tiki bo semeke bilo ya kolala. Siko na mfanye nini na makalo etika mkebe na seka na 15 Passe. Ngai ndenge na salia. Na utu kofuta ndako. Na utu kopesa mongo ya classe. Na utu kofuta kuana mai kaka ngamoko. Bataka ngo balembi oni. Mongo moja lakini mongo bakata 20,000 ndenge tiki na tika na 30,000. Na kusuka wapi ngai? Ndana tika ikala 15,000 mama na okoka isusu te. Nazo koka. Tino mama isha. Na yeki te. Oyiga. Ikala 15,000 mama.
bazoteka biloko na bango ya pasi na mbongo moke oyo bazolesa bana na bango bazolesa mibali na bango bazolesa na bafamille na bango yotalisa okoki koya kosoutenir bango te mais ozoyiba bango susu yo place bezo na biloko C'est là. Vous voyez bien qu'avant de bimarania kakukari. Obi ko zambali mabe. Bande ko nangai. Mobali nangai. Asala kalisusu. Kaka mbongo nangai ya mke ko 50 millions. Na uti ko pesa cotisation ya moko na ya kufata. Na futa ni bana class. Na futa ndao. Ya moni to. Yo ko nangai na pesa kisusu mbongo. Boni boyo ko papa. C'est là. Na c'est esclavité. Vous voyez bien que na koko beto mabe. Na mboko zo. Beto mabe. Ozo beta mako. Mama zo sala nyoso bosa nyabo. Kasi beta ba samsa na wenda. Mama yo ngo samsa. Samsa. Si là, on dit que Baninga baza déjà na terrain, ozuna ba bouchon na ngai, o kwa ki yango. Baninga déjà baza na terrain, bazo beta. Hein? Si là, on pète encore un bon action, pète aussi quoi. On pète. Oui, mais on a pète dans la voie publique. Monsieur, Haza moi site. Il faut respecter moi site. Naloya. Maman. Oso wele la ni. Mama malele. Papa. Malele papa. Malele papa. Mama tota kimia. Mama tota kimia. Oui. Écoutez. Sisi wote. Sisi wote. Okatanga. Maman. Écoutez. Mongo ezate. Commerce ezokende malamu te. Fond de commerce eze ya mokie. Mama Olive Lembe Kabila, mama wa Omer Kadif. Aïe. Solution. Mama lobi. Aïe koko kisa ba promesse na ye. OK. Mama tanya lobi te. Ba mama bazonyokwa. Ba mama nde bakomi kolesa mabota. Ba mama bakomi kotangisa bana kelasi. Ba mama nde basimi famille. Ba mama baza cellule de base. Ba mama Mama lobi aye. Aye ko prêter main forte na ye pour la maman la. Maman bazo bima 4 heures pour recevoir ma famille. Mais la fin de commerce c'est nini? Il y a 20 000 francs. Il y a côté comment il y a côté comment la maman l'habité na yé pour le renforcement des capacités financières pour les femmes. Maman il a la solution. Maman il a la solution. Bon. Commerce dans le fond de commerce na ko banda na 20 000 tina 100 000 soutien exagéré. Oui. Yoka. Est-ce que ici on s'enregistre? C'est ça. Papa n'a pas parlé maman. Yango to sa boy. Nazo ba kiso mama lobi. Mama lobi boy. Mama
ata fort yo eza ya 20 000 et comment qui na 100 000 ezokita po ba dépenser les kinini et ya bomoni maman zo sala mona bolingo nyonso na motema na ye moto atindi ye asa maman boboto maman malamu alobi boye il suffit oloba te ke ba maman wana baboneka bazwi biso tokozwa te eza likambo ya enregistrement na yango tolobi biso nyonso merci maman Olive Lembe. Si la toque vos jambons, Merci beaucoup. Si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.